chers frères dans l'épiscopat, chers frères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs dans la vie consacrée, honorables sénateurs et députés, chers frères et sœurs dans le Christ. Le Seigneur a toujours offert le salut à son peuple en se faisant proche de celui-ci, directement ou par ses envoyés. Se faire proche de son peuple signifie se faire Goël, proche parent. Cette pédagogie, Dieu l'a réalisée dans l'Ancienne Alliance. Il a multiplié les alliances avec son peuple et l'a formé par les prophètes dans l'espérance du salut en Jésus. Cette nouvelle alliance en Jésus, Dieu l'a annoncée en Jérémie en disant: je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jérémie 31 suivant. Le sommet de cette alliance avec l'humanité s'accomplit dans l'incarnation de Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui affirme « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 18, 19. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. Apocalypse. En nous associant à son sacerdoce au titre de tête du corps, Jésus-Christ, l'unique prêtre, nous fait participer aussi à sa mission de salut et de rédemption pour l'humanité. Pour nous, il s'agit tout d'abord de se faire proche de toutes les situations de pauvreté, de misère, d'oppression, de déni de dignité, de handicap, des situations de détresse. Il faut ensuite se charger de toutes ces misères humaines pour les porter avec les hommes et les femmes de notre temps. Les porter, c'est éviter l'indifférence générale devant les détresses de nos frères et sœurs. Les porter, c'est prendre des initiatives pour venir au secours du prochain en difficulté. Se charger des situations de détresse, c'est quitter le confort que donne parfois la loi ou le statut afin de combattre avec les autres les injustices, les inégalités, les péchés enracinés dans les structures sociales.
Se charger des situations de détresse, c'est surtout offrir aux gens les services irremplaçables du ministère sacerdotal. La catéchèse, le témoignage de vie et l'économie sacramentaire. La responsabilité spirituelle vis-à-vis du peuple de Dieu doit être considérée comme prioritaire. Elle prime sur le reste. Il ne sied pas que nous délaissions ce ministère pour nous livrer à toutes sortes de négoces. Puissions-nous trouver notre joie dans ce service humble des autres. Comme le dit le pape François, la disponibilité du prêtre fait de l'Église la maison aux portes ouvertes, refuge pour les pécheurs, foyer pour ceux qui vivent dans la rue, maison de soie pour les malades, camping pour les jeunes, salle de catéchèse pour les enfants de la première communion. Là où le peuple de Dieu a un désir ou une nécessité, se trouve le prêtre qui sait écouter et entend un mandat amoureux du Seigneur Jésus qu'il envoie secourir avec miséricorde ce besoin ou soutenir ses bons désirs avec une charité créative. En renouvelant aujourd'hui les engagements inhérents à notre sacerdoce, posons un geste responsable et vrai, qui ne soit pas purement formel, mais qui nous engage en conscience vis-à-vis du Seigneur et de l'Église, de la communauté des fidèles et de tout le presbytérium. Que ces promesses nous rappellent le sérieux du Seigneur Jésus allant résolument à la mort par obéissance au Père et par amour pour l'humanité. Rendons-lui cet amour par nos engagements d'obéissance, de chasteté et de pauvreté sacerdotale. Puisse la Vierge Marie, modèle de pureté, d'obéissance et de pauvreté, recevoir notre fiat et le présenter à son Fils Jésus pour la gloire du Père dans l'Esprit Saint. Amen. Bandeko bana banzambe boboto, bondeko, bandeko, nzambe utakala, azalaka kopesa ekolo ya ye libiki. Azalaka kopesa libiki yango ndenge nini? Azalaka kobeleme yemei na bato baye. To aye yemei, to atindi ba profeta baye. Tolobi kobeleme na bato baye ezali nini? Ezali komikomisa bondeko wa bango, gowel wa bango, lokola ndeko wa bango. Enzela wana Nzambe
apesaki yango uta kala. Azalaka kokata bondeko na bango bansi. Azalaka kokata bondeko na bato ndenge na ndenge na baprofeta, atindi bango baprofeta baye. Kasi bondeko bwa sika alakelaka bango bondeko na Jeremia. Profeta Jeremia alobi na kokata sika bondeko bwa sika ngai na bino. Ezali lisusu lokola bondeko bwa kala te, ntango bakoko babino bazalaka kotosa ngai te. Ezali bondeko bwa sika. Na bondeko bwango nakotia bondeko banga na mitema ya bino. Ekozala lisusu na babanga te bokala, ekozala na mitema ya bino. Bokozala ekolo ya ngai mpe ngai nakozala nzambe wa bino. Mpe tomoni te bondeko yango wana profeta Jeremia alakelaki, Yesu Kristo aye kokata yango penza. Ntango akomi moto, ntango aye awa onse, akati bondeko wana profeta Jeremia alobaka. Mpe yembe Yesu alobi, Nzambe atindi ngai, elimo ya mokonzi ezali likolo ya ngai. Atindi ngai, apakoli ngai mafuta masantu mpo nakende nasakola sango elamu na babola, mpe na bato bazali na boloko nabimisa bango, bato bakufa miso nasalisa bango bamona lisusu, mpe napesa ya solo penza eyenga ya lokola jubile ya mokonzi Nzambe. Mpe tolobi Yesu lokola alobi wana. Yesu asali te banganga Nzambe boko bato na kati ya eklesia, apesa bango nguya ya kozala banganga Nzambe. Awa apesi bango nguya wana, Yesu oyo na bondeko bwa sika azali nganga Nzambe se ye moko, banganga Nzambe basusu te, apesi bango mpe bazala banganga Nzambe, bakabola mosala mwa ye, bakabola bonganga Nzambe bwa ye. Tolobi bongo awa ye akaboli bonganga Nzambe na biso, mpe ye alobi na kolongola bato bazali na boloko, bato bakufa miso na kosalisa bango, bato oyo babuka makolo na kosalisa bango batambola. Biso awa bato oyo biso tozali komona tosala nini? Tolobi tosalisa bandeko babiso. Bandeko babiso bamona pasi te. Biso tokende toloba nda moto moko te amona pasi na ekolo ya biso. Na ekolo ya biso oyo tozali komona bato bazali komona pasi, tosalisa bango, topesa bango maboko, bakoma ya solo penza bandeko bazali na esengo. Tolobi moto moko te awa na ekolo ya biso, toleka boye tozali komona ye azali na biloko te, azanga esika ya kolala, azanga esika ya kotelema. Tosalisa ye, tomema ye, tomema pasi ina inso. Bisika biso oyo tokomona bato bazali na pasi, tosalisa bango. Bisika tokomona bato bazangi esika ya kovanda, tosalisa bango mpo basala bakoma bato basolo. Yango wana tolobi
mobumoye lokola papa ayebisi biso tolingi kosalisa bato banso tolingi kosalisa babola tolingi kosalisa bato banso oyo bazanga makolo bato banso oyo miso ekufa bato banso oyo bazanga nzela ya kobika tosalisa bango tokende na nzela wana tomipesa biso banso mpo te ekolo ya biso bato bamona pasi te bato bamona pasi te mpo bazanga bosembo bato bamona pasi te mpo bazanga bilei bato bamona pasi te mpo bazanga eloko ya kolia yango wana nalobi mikolo nyonso awa biso tozali kosakola bilako bya biso oyo tosakolaki ntango tokomaki basango tolingi kosalisa bato banso tolingi kosenga na nzambe asalisa biso tozala bato basolo totia motema toloba kaka koloba ya pamba te toloba yango mpenza na motema moko toloba yango na esengo toloba yango na bosolo bongo toloba yango bosobwa eklesia mpe bosobwa nzambe toloba yango bosobwa communauté chrétienne toloba yango liboso ya baninga banso tozali na bango bongo biso banso tosepela mpo te nzambe oyo ya biso asalisi biso tokomi bato basolo tokomi bato balingi kosalisa baninga tosengi mama maria asalisa biso ye moto azali motema bopeto ye moto atosaka nzambe ye moto azalaka moto wa bobola tolobi totia na maboko maye oyo ya biso mpe tokani lelo tozala bato basolo ya bobola mpe tosenga na nzambe apesa biso gracia ya kozala na loboko awa tolingi kosakola lisusu bilako bya biso bya bonganga moto azali na mape ya koyoka oyo azali na motema ya kondima